très chers amis, les abonnés de Congo Impact News de la même Afrique, a toujours rendez-vous. Il y a tellement de s'abonner, de partager, enfin que Congo Impact et que de toujours liboso. Toujours mon sang nabiso, toujours à la recherche de l'actualité. Bisika actualité ezali to ke depenza amba on a micro na biso pona ko tanda penza micro na biso ko zwa biyano na mituna na biso. Moko ale to zali na mwana mboka Barnabé, ya zaka bongo analyste politique. Asaka pe analyse na moi malamu pe malamu pona ko loba penda mo malamu asaka analyse malamu azaki lelo moko ya ba invité na Canal Presse to ko beta na penza masolo par rapport à l'actualité mais nous to ko la biso to tourner autour ya actualité ya mboka na biso. Encore merci papa d'abord pour nous répondre na invitation à biso. Bonne santé. Nzambazo Sunga, merci beaucoup. Na sepeli nengo bengisi biso. OK. D'abord c'est présenté comme na ninga na yebio ndeko Barnabé ozanani. Comme nanga Barnabé Milinganyo Wimana Isombia Kikumbu Musiwa. Tala kombo mulaya. Comment on mélanger ba kombo nyo soto ya mboka? Ouais, bon, on a sepeli. Province nyonso. Non, ezaka ya ekolo nangai, mais chaque kombo a une signification nangai. Dans ça la politique, je suis un analyste politique comme tu as dit. Et puis dans un parti politique, dans un mouvement, dans un regroupement. Même comme politicien, ça suffit déjà, c'est bon. D'abord, pour vous résumer, biso na moi Lumbango par rapport au menu à Mokoyo dans Canal Presse. Bon, Canal Presse to bandolo va pona ba détournement. Il paraît rapport ya desk. Et le but que en 2019, ti ndenge to komi awa na mois d'avril ya 2020, ba Kambia mboka Congo d'une manière générale, ba détourner 1,350 million de dollars. Ça c'est le rapport de desk. Et puis ngapé na yebisa ki Jacques na lobby rapport interne à Banque mondiale. Et le but que bambongo nyose utaka libanda 90% ezali détourné. Nde makambo tolobelaki na kolakisa ke non. Et donc on a topé cette image ya malamu te yango ekomi soki ba komi ko sunga bamboka ya Afrique okomona na RDC ba pesi 6 millions totoro ba 46 mais na Sénégal ba ko pesa 400 millions, Ghana ba ko pesa 1 milliard, Rwanda ba ko pesa 154 milliards. Pourquoi tout ça? Parce que ba mboka wana ba tia na système na bango. Soki FMI otindi mbongo pa lokola Pays-Bas, Hollande. Alobi abimisi 154 millions de dollars pona ko sunga ba pays Afrique pona makambo corona. Ba mboka wana ekobenga ba financier. Bazala ba Hollandais. Ça s'est fait comme ça au Rwanda. Yo Rwandais ou bien yo originaire, tu as la tête à projet, mais financier, mutu ya mboka wana. Parce que le parlement ya mboka wana pe ezalaka na besoin d'un rapport. Ba pesa ke bino mbongo il faut justifier. Biso ba congolais to justifier ngati. Parce que notion ya comptabilité tolingaka ngote, tolingaka audit te, tolingaka pe inspection te. Yango wana ba komo yokela kaka bon mona mbongo ngo yé na nzengela ba église. Mais et en Anzela l'état boye mobulu parce que makambeza ko salema et c'est les mananté na mokili directeur de cabinet à président de la République en fonction azana na boloko pona makamba muibi ba mikonzi ba parti politique présidentiel Kabund tout le monde l'accuse que za ko tonga bandaku ya 1,800 hein miibi et comme partout. Ezaka nango déjà, ezaka na tango ya Fatinde beaucoup ko zo ma papu pona ko dénoncer. Oui. Ezalaka bandakala parce que mutu moko tozaki na plateau un des frères à lobby na sa Kabila pe babando yiba mais misale bando telemati. Na sa Kabila babando yiba mais bandeko ya mikonzo bando sakana na mbongo ti. Po bon bandai ko laxater peut-être. Omoni bakangaka muto ya komona mundele pe ayibaka. Mais mundela ibi ko bata. Mais abiso to mona bande kwa ya mikonzi baza ko misopela ba dollar, o balala kana ba dollar, o basala ka boye. Non, wana na bana eloko wana pesa bienté. Eza ba image ya bienté. Et puis ba tondire ba mesani, ba comprendre ka non mutra mutu abenda. Eloko wana ndeyo sujet to lobelaki. Ke mboka na biso ekema be pona par rapport à l'arrestation d'abord, il y a VK, le Lingue Bakangi, il y a la prison centrale à Makala. Il pensé bongo, il y a des décisions malamu pour être mingi bakolo ba être alliance il y a VK d'abord dans le président Fachi et kokata na bongo te on ezaka ba mascarade.
Bon, d'abord, il faut qu'on le baille moko ami me maki. Me maki ndengeni. Tu sais Kamere a démarré penser pas na vous a été na parquet yemoko ami mimi. Yezukak da sala kibongo. Omoni biloko wana ezaka caractéristique ya agneau. Pose à la agneau imolé, agneau yemoko atiaka mutu bakati. Mais yoza meme okosala biloko wana te. Lokola kendaki bakangi procès na ekozala public ekoleka na RTNC lokola bakamwena sapu ako prouver akoloba. Et il faut aloba parce que Kamere n'a que 61 ans. Il n'est pas comme Jean-Pierre Bemba. Omoni Bemba tango bakangaka azalaka na moins 50 ans. Ata beti 10 ans na boloko azongi kaka il est toujours jeune. Mais Kamere a 61 ans. Soki ba 3 chefs d'accusation akobeta 15 ans. Donc 75 ans carrière politique ici. Soki ka ba condamné ata 2 jours carrière politique ici. Yangana il faut asunga mboka. Kamere il faut asunga mboka aloba. Aloba vérité. Aloba. Naliaki na oyo. Nabungisa ki facture te. Ngonde ko apaiser penza justice likolo na ye. Bon parce que moni balobaka soko zokufa tubela tati. Lokola BBC moko carrière politique na ye. Atubela ibisa ba congolais. Bolimbisa ngai to ibaki mbongo wana elali telle place elali telle. Soki pa zongisi bokipe ko limbisa ye. Esiri wana. Mais aloba amona mbali fo aloba mais naza ko lobaka na bandeko nanga est basala mobulu te parce que atonga ta kiosque te na Bukavu mona mbali wana ata venite ba mbongo nyoso ayiba wana Kamere n'a mené aucun projet dans le Kivu, aucun, même pas à radio, même pas à Kobongisata ou usine à cimetière, exacté. Donc bon on a bando salonga musique ya wa champagne ya wa kokenango ba poto et ainsi de suite nulle part oko kende ono tokuti eloko oyo asalela biso non Moïse par exemple Katumbi ayaka na morgue na Bukavu Moïse ayana ba stade na babunia na ba caméra même eloko te donc tina ko kufela ezate c'est un bandit akende kuna asamba a justifié biloko na ye kuna to okota te vraiment to okota te. Ok. Il y a quelques jours, tout le monde a qui deux rencontres. Il y a ancien président de la République, un nouveau, pendant 4 heures, n'a scellé. Et même si moi, nous après 2 jours, tout le monde arrestation. Il y a Némon Ansemi. Après, tout le monde est sous un est militaire, on a biso Bakoufi. Au cours de par rapport à ça. Ça fait plusieurs sujets au même moment. Némon Ansemi, Bakangiye, pour Batunaye. Attaqué la police na Congo central na affrontement na bato bakufaki 14 RP ba ko attaquer ndako ne bato bakufi 8 ça fait 23 mais ne mona nsemi alobi azana nzala aosenga ba emolima na ye ba prouver que ba avocat na ye na bato ne ba bite mbongo ne bandokini mais ne mona nsemi abakisi alobi no jour boye ko kanga mbutura liboso bo piyaka biloko na ngai biso nyoto bandoka nsaka ne mona nsemi azokosa. Mais ah bah ko attaquer le niveau police ya ibiti na fufuti matela ti ba kiti ti na bampoule et loko wana la police ya salima B bakanga ne mona semi bakanga e ba soigner premier acte mais il faut pas zongisa biloko na ye police na biso côté wana général Kasongo ba image ezali oh nyonso ba police otindaki kuna il faut bakangama ba zongisa biloko na mona semi puis la république doit les dédommager quand même. Bon makamba président Fatina Jika Kanenge bakutanaki et la kisi kaka sonia ba juriste na biso on va batanga droit awa tolandi ba débat awa oh non président a violé la constitution oh te président a respecté l'article 85 oh non ba juriste ba bundi oh il faut qu'il y ait un congrès oh il faut pas qu'il y ait un congrès ba lobby en tout ça bango nyonso ba violé la constitution. Le président a violé la constitution parce qu'il y a eu l'Assemblée nationale. C'est un pouvoir indépendant au même titre que la présidente de la République. Donc nous sommes ici dans un système de séparation du pouvoir. Le président ne peut pas dicter à l'Assemblée nationale. Le président peut urgence la couronne en Chine. L'article 85 pour rien. Il fallait bien que ça congrès autoriser conformément à l'article 119. Bon, c'est quoi 30 jours. Corona ngo isili kati 15 jours babaki seli isili nanti donc to risquer kaka awa muke mboka ekwe susu na déséquilibre juridique ya pamba parce que ba aventurier
baza koka kointerprete loi na biso malamu te nde Kabila akei kuna basololi na mwana mboka na ye babino nga naza na majorité bon ok base séparé kaka parce que zaka 15 jours kimia ekota toboyi to profiter te désordre ekota na mboka oyo donc bravo à eux ndenge ba harmoniser mais il faut quand même que président Félix que c'est lui le président de la République benga Kabila pe tout le temps wana eza malamu te ya malamu te kolelaka mwana mbala lelaka te la caméra mwana mbala lelaka te tosola biso mbala premier bayebi déjà elongi nga nalobaka soki bapesi yo mwasi tie kazimi koyebisa bato te ke mwasi na nga azongoloma o mwasi na nga kolamba te te so tolinga tomona libumu ezokende liboso bapesi yo pouvoir exerce le pouvoir ye azali quand même mwana Etienne omoni Kabila azalaka na réputation papa na ye babengaka ye trafiquant babengaka ye escroc babengaka ye rebelle muza azalaka na bakombo nyonso ya mabe maire Joseph Aye asali biso quand même boulevard asali biso 5 chantiers tomoni bandela immeuble intelligent abundi quand même et puis ba chantier bando télématé donc on comprend moi na escroc moi na rebelle moi na trafiquant asali kabiso moi bilem mais yo za moi na Etienne Tshisekedi de mouton ezali wana Tshisekedi azalaka Christu Tshisekedi azalaka l'homme à état de droit muto yemba belela état de droit juriste balobaka premier docteur donc Etienne Tshisekedi wa Mulumba mwana na yakomi na bokonzi bakomi koyiba 1 milliard 350 millions bakomi ko détourner 90% à fond et loko wana président Félix vraiment ayo que sa papa na sonité maman na zana na bomoy. OK. To komi na suka bako ça déjà signe un mot par rapport ya ndeko na biso congolais ou asili ko découvrir penza a memi remède pour na COVID-19 on mboka Madagascar. Ndeko Jérôme Munyangi a congolais avant na Paris. Basali protocole na bango batindi na bamboka batindeli ba ministre ya santé ya Afrique nyonso. Oya biso pe batindela ki me atanga ki email na yete. Eteni batindela ki email wana atanga yango te. Ya Jérôme wana batangi te. To pe eteni ndem tatanga. Eteni, c'est-à-dire Jérôme. Omoni malade wana bo banga yango te, formule yango yo soki to sali we bato bakubika. Mais lokola ministre avant Madagascar ba ya. Avant Madagascar. Oya biso wa ministre ka kuluka ka ba chambre ba hotel, ko yambaka ba maladi, ko landela ka muyembe soko kuluka soki moi eloko ekobima. Tant kotanga mail ezati eteni tant kotanga mail ezati ake kotia bato na hotel ba chambre ezati lelo moko alobi lisusu to kobongisa ba futina na ba chambre yango te ministre et comme musala ministre ko lojaka batu tout ça bien te mais au Madagascar batangi yango balobi to meka ba meki esimbi Madagascar ata mtu moko te akufi na corona ba komo kutu classe ringe banda alors ba bengisi ekuna biso pesiko tolingi tokende kosomba bakisi yango na Madagascar. Na ngina silisa koloba boye. C'est notre frère. Na ngina silisa koloba boye. Omoni pochivide 20 ezoboma bato ebele. Mais lokola ba riche bazana premier lomea na pochite bango malade wana bazolo bango na TVT. Kozanga mai ezoboma bato ebele nzala, malaria, kokufa era kobota. Ba malade wana lokola ekipaka ba riche te bazolo belango. Corona wana ezana ngo malade ka mopepe. Lokola ezoboma ba riche yangwana to mona ngo grave eza nango grave te mama sokola ka maboko zwaka à distance lalaka ebele tout ça ekosila nango mais malaria na biso ezali kaka il faut to zongela kukungu kutebimaka moi même mais ibalobela ngo te parce que bomaka ba riche te et puis novembre décembre ça qui pe na grippe moko na kisa sawa te bimi pe bana ebele bato balobaki yango te donc eloko zo pesa nga passe ça tozo gérer corona par rapport à TV RFI, TV5, donc on a mindele bazoloba, biso pe tozoloba, c'est grave ici, c'est grave ici, c'est grave ici. Non, ce n'est pas grave. Biso to mesana biloko wana. Ba matiti na biso ba pondu na biso ko silisango. Ko banga noté. Donc on n'est pas souverain quoi. To gérer kaka lokola lokola mindele bazobanga biso pe to banga. Mais il paraît que le gouvernement a rejeté penza remède wana ya ndeko Jérôme, Jérôme. Est-ce que batangi na ba ko rejeter ngo ndenge? Obi que Raoul médecin wana ya Marseille abenga ka ekwalanga na Lubumbashi biso tozim ekwalanga mutayi bisaki utiliser chloroquine maman Olive a pesi chloroquine bon pourquoi 500 personnes ceux qui 454 qui ça mais ça bango nyoza tuka mbala moko babiki mais bazo kufa te pour nini
Na Kisasa bato bazaka 25 mois soki 28. Pona nani ya mama Olive non? Chloroquine mama Olive ndezo soigner bato. Et puis bato bakufa ko bakufa na ba maladie na bango ba poison ba diabète ndezo bomba bango bazol ko oh non ekomi kaka mutu ya Lubumbashi na 58 ans na corona te. Mais bazol kaka ba comme il faut pas justifier, il faut pas justifier. Président Sengaki na alobaki na meeting na télévision que non na kosomba ba chloroquine ya Bukavu. OMS alobi komekate ti lelo président sombite. Même kisi ya Madagascar wana ekoyate po OMS akobanga. Pona nini? Ebebisa bango shida. Non ba don OMS atite ba ibi yango. Soki ba bandi ko saboter OMS akotia procès ba okende CPI. Encore merci, un mot de la fin. Na ngina mot de la fin na ngisa bato ke Burundi a confiné te. Burundi tika nzambe liboso. Tanzanie a confiné te. Batika nzambe liboso. Éthiopie Benin batika nzambe liboso. Biso suko ba chrétien tozaka ba chrétien bébé et belé mais comment boko ntia penza confesse nzambe te to lo banane. Mais président sali erreur, il fallait tika biso to sokola kama boko to koti église to sambeli. Président biso am Christ akangi église. Président, confinement aussi là, attention ko prolonger ba confinement na yo. Fongola ba église to sambela. Ndamba ko bikisa corona wana. OK. Motuna pede ya suka poto komi na suka. Lelo yo soki confinement penze esili coronavirus ba confirmer que corona to esu na kama côté. Et loko nini ali boso ko sala. Bon, ngana ko senga kaka l'état afuta dette intérieure. Elingi koloba, omoni ba l'état zo ba nyonga ba to ebele. Awa mbongo esili ba tutu bale ba capital. Dollar pe ko mata pe pa iba mitu e ko yaka d'habitude soki ayo komo sonner mais biso ba téléphone komo sala ba 4 jours et sonner souste omoni ba to na mbongo souste alors il faut l'état a injecté mbongo afuta ce qu'on appelle la dette intérieure afuta ba commerçant ba nyongo ya zwaki et ko zongisa mbongo na kati ya mbongo par rapport à dollar un mot 18900 Benin ba sombaki Éthiopie na yaki na ba masque ezongi na ba anana. Biso ba avion zo sa bato na ba Dubai wana ezo ya na bango ezo nga vide. On ne vend pas. Et donc si on ne vend pas, on ne peut pas avoir de devises. Il faut tout take. Okay. Un grand merci à Coco Show, un grand merci à Nokove Ave Ambata, un grand merci aux abonnés de Congo Impact News. Rendez-vous 5000 abonnés. Tokoko Mamale Malebe. Un grand merci à mes amis de Facebook, WhatsApp, partout, Messenger. Un grand merci à Monter Pro Pati Sumbu. Soyez très prochainement. Bye.